Ah, nakamwa ki yana pena boye makamazambe. Bango tu vas au na passe yo. Somo le lomboka le comme le na passe. Il dit ba faux pasteur wan. Ba faux pasteur. Ba c'est belé. Kokwesa ka batu. Kosala ka we koki. Ah, pasteur luka kisi. Papa, ngapi na zo luka nga mbongo. Pesa nga mbongo na tekilo marchandise. Ah? O pesa nga mbongo na pesa marchandise yo boki kono kokwesa batu na yo. Et sili, monsieur ke dimbo yo kwesa bina ka église et dimbo sorcier. Mais tango yo kwesa bino zo ndimai. Boyi pesa jubilo côté. Mais quand même, on doit reconnaître que les pasteurs ne sont pas non oui. Mais comme deux pasteurs. Na ko ikotanga comme pasteur. Tout ce qu'on a parce que Jésus m'a bagni ni batu mingi bakosala commerce na kombo na ngai to bandi pe komona yango. Pour makamu sin surtout ba basalaka e bande pa edingwe. Mouchoir, comme état d'aller vide, kocha mutumai, nyo se bande pa edingo. Ce qui edingo sala ki yango bongo nini ke edingo c'est sorcier. Mais comme il dit bon to sala yango, bisolo ko ba congolais to ba tout ça qu'on dit oui, il y a makamu si ya solo. Nandi makabango l'église ngandi mariali kaka catholique pour so ko sambela yo moko o koya te et loko moko te ko la néo apostolique presbytérienne kintwadi ba ko saka batute kaka pour ça succès il faut que ça batu et batu ba ko ya kaka banani basi au moins jamais mon akate mututa moli mesuye akoye atikana sous-vêtement jamais faut mon akate avec cycliste c'est ça préparé azali bien préparé. Bonjour Mondaté, bonjour Cléboa, bonjour très chers internautes, bonjour Batinos Banga, Jolicia Sampine, vous êtes belle place, vous allez gros bisous na bino, hein, quand de bolingela, comme selon des kindela vraiment. En tout cas, pour aller là vraiment, on a l'ingénieur qui n'a pas bino vieille, dinga la maison bengue vieille, nanga, tu peux t'en nommer solo par rapport à l'actualité, par rapport à ma camonine et zone qui là vraiment. Mais avant de commencer, je ferai mes gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya, moi ça Pembe, balubi koleka Zate, et à de la nation Tonton Banda. Sans oublier Francis, ma vie, puis depuis Orient. Donc, Babi, salut, Zaka, Morodo, Herbo, comme on est faux, côté la cahier, Francis, ma vie, puis vraiment. Et sans oublier ce qu'on appelle Joe Lili Atala. Babi, en chair et en os, moi, dans langue solo, vraiment. Babi, dans mon souniti, dans mon cou. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à mon invité. Il s'appelle Edi Ngwe. Bonjour, Viet. Bonjour, maman. Bonne. Naza bien. D'accord, papa, merci beaucoup de notre invitation à Bisso parce que ça n'a pas été facile, mais on dit quand même merci. Merci, maman. Ok, l'actualité oblige de mettre un homme solo et de circuler Nicolo et on a internet par rapport à décès à maman Olang. Donc, il y a une relation dans la famille. La famille, maman Olang, tout dans la relation de mon côté. Mais, il y a maman Olang a couffé. Mais, là, ça n'est pas Pambate, tout ça, tout le monde appelle mon banaï. Mais ce qu'il y a bombi, tout est évité. Tout le qui n'a pas morgue, pour tout le monde a taillé bimbenaï, tout le monde parce que Nani Marie Missam Akufaki, tout le monde est bimbenaï. Roger Akufi, tout le monde est bimbenaï. Franco Akufi, tout le monde est bimbenaï. Mais pour nous, nous avons besoin de bien maman. Babi mesra biso yango. Biso to lilaye. Et si capé veiller ça comme ça ma to éviter ba muso retourna boyo. Veiller ezo salama na 17e mairie. Mais chaque jour na 17e mairie avant que maman kufa. Et là qui n'a pas veillé. Batni surtout ba la kuna. Jusqu'à présent ba tozola la kuna mais veiller mo bapta. Ezapinza wapi. Alors, ngana yali comme Saint-Paul bien Thomas, que pour Nandima, il faut que je bimbe à maman placer elle.
Le problème est que yo luka o mon ebemendeni tandis que biso sotozo zela jour corps et ko bima to mon abiso dans ce que yo po nous na poso que luka oye ba morganing bache tango to ka ki wemba kufi to zela ki to mona tango corps et royate to yo ka ki wemba kufi bati bisikatel e koki biso to ali pe bana yo le papa na kufiro bakani bazela kaka papa na tanga yo ouvre confirmation on dit que wani za papa nanga c'est mon père na koluka na ça les forts na ye papa maman na biso ya molimo ali maman na biso ya molimo pourquoi to wanga to ngone bimbe to na kaka tanga bimbeza koya non to lingi wana te to lingi to bali kana télévision même trace mon to ko mona te quand parce to ndima nini ke mama kofi pour ngana ebiki mama kofi te maman besoin de voyage. Naïbe n'a pas de vérité, mais il dit maman kufite maman besoin de voyage. Ou benzambe nanga na kumisaka, aïe bisanga ndoto ke ya solo et dingwe ndima maman kufi. Sumuta bisinga tena ndima te funga mona. D'accord, merci pour la réponse. Mais un pasteur n'a pas église à l'obéi que non yo pesa ke bakis. Na ko regretter trop. Son a pesa ke bakisi. To kutanaki wapi. Tout ça la débangana joie yinga pena vana tout ça la débat ils ont pas faux pasteur il y a pas vrai pasteur tanga ya oluka kisi wana soka bike na yo ki ngo kyo ba bikola ki na mama rolangi tanga bikola ki est-ce que bikola ki ya solo témoin là ki nani ki sangwa chaki yango wapi. Parce que pasteur en comment est-ce qu'il y a encore pour nakayo tandis que basé belé mais pasteur a obi que ça qui yo a sont confirmé que ça yo mais yana albité asashkro bolanda yete na confirmé on peut ngana zo ba na clair asashkro oyoki tamsu ba joki sangoni nike akene pa edingwe tamsu kisa kene ko o kene otike pa molangi et là qui moi paquet mususu mais o jake pa edingwe yana chaka na sa bible atika na yete continue maman. D'accord, merci beaucoup. Mais quand même, on doit reconnaître que les pasteurs ne sont pas non oui. Mais autant qu'il soit comme deux pasteurs. Na ko ikotanga comme pasteur. Tout ce qu'on a parce que Jésus m'a dit que batu mingi bakosala commerce na kombo na ngai to bandipe comme on a yango. Pour makamu surtout ba basalaka e bande pa edingwe. Mouchoir, kobeta dali vide, kocha mutumai, nyose bande pa edingo. Ce qui edingo sala ki yango bongo nini ke edingo c'est sorcier. Mais comme il dit bon to sala yango, bisolo ko ba congolais to zo bazoba, to zo kondima oui, il makamu si ya solo. Na neo bakwesaka batute. Na presbytérienne bakwesaka batute. Na catholique bakwesaka te. Ba musulman bakwesaka te. Kaka binzamizema mikeme kiamu to kwesa batu. Et puis ça va pour la Cambodge. Et tant qu'on va quoi ça va vivre tout, faut qu'on a que moi ça va quoi si à la taille cycliste. Bon, ils ont bien préparé. Que yo muto ko quoi l'église lelo, yo muto quoi parce que nzamba lobi ce qu'on a témoignage ko ça na mission ba touté. Côté na église, ça la témoignage yo moko. O muso ba nini ke na yake pas pasteur edingwe na bikolingai na laki malade boza ko bikisa bato bakufa bata malade belé boko bato bakufa misu mususu bakoka naza komona te na bandi komona na Saint Joseph bato bakufa misu ba libelé pourquoi boko longola bango te na nzela beach bakoka baza ebelé pourquoi boko longola bango te na ko tuna mo kona omoni bien ki bango balinga la lelo boye wakina $2000 au 15 la bandundu au sali commerce na yo tant ozongea wa au $5000 OK na ngapisa témoignage en église tant lobi bande ko alléluia amen na kina $2000 na voyage kina na on voyage na sali commerce na ngana teki na du $5000 et elle est 5 te barbani. Et c'est un go, abeti maboko. C'est comment c'est nini dim. Na fandi moi sangara ko mela 3 bouteilles ya bière. Nzamba pamboli akoma mela 10 bouteilles ya bière. Et c'est ngote.
Ah, yoka va murmure. Oh, non. Et c'est pourquoi? Parce que nous avons mis la bière. Hein? Nous avons mis la bière. Bilimo komisikoni pona mbongo bobeti maboko pona nzamba pesi amela 3 bières akomi na 6 bières nzamba pamboli ekomi kolo nandimaka bango te l'église ngana ndimaka yali kaka ba catholique poso ko sambela yo moko okweya te eloko moko te lokola néo apostolique presbytérienne kintwadi bakwesaka batu te kaka posa la succès il faut kwesa batu et batu bakweya kaka banani basi au moins jamais mon raté moto mo li mesure à quoi à tirer sous vêtement jamais faut mon raté avec les cyclistes c'est comme ça préparé ça est bien préparé. D'accord, tu as dit vraiment là, c'est qui m'a cassé parce que tu sens vraiment que azoloba par rapport à pasteur mais n'a pas soit ba réaction na yo au mona qui vraiment ba pasteur ba qui pas na yo pasteur alboso ya ki yota la kayo mona ki no sa elanzambe au monde qui yo ki c'est pas na yo ça qui on dit nakamwa ki yananga pena boye makamazambe bango tu vas sur na passe yo somo le lomboka le comme le na passe il dit ba faux pasteur ba faux pasteur ba c'est belé kokwe saka batu kusaka we koki pasteur luka ki c'est papa ngape na zo luka ya mbongo pesa mbongo na tekilo marchandise au pèse ngambongo na pèse marchandise yo boké kono kwesa batu na yo et sili monsieur ke dimbo yo kwesa bino na kata église et dimbo sorcier mais tango yo kwesa bino zo ndimai boyi pesa jubilo côté na otanga kombote na boyi kaka. D'accord, vieux dit Tolandé émission totale pe conférence de presse au salaire que le but que non balamon la pasteur ça n'a pas été facile au balamon la pasteur. Papa Nesco non et bateni nengo sai que papa ne andima parce que to ebi ko zamto ba kiss mo balamon la pasteur. Merci migre moto yo tuningai. En tout cas bokilo na ngaza pasteur. Na presbytérienne. Tant que moi sinanga linga kingai papa na ya linga kité. Mais moi sinanga lobini na papa na ye papa nzamba tindinga na bongo na motema ya yedingwe il faut na linga yedingwe a forcer ba vandi na conférence na on a parlé ba soroti ba yekondimake na bala moi sinanga ye ne bala yeti lelo yo to vandi na kalibala. Ça fait 14 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que papa n'a pas proposé que l'église? Moi si na sambela kana neyo ngai pe na sambela kana neyo tanto na sambela na catholique mais papa na ye a redirigé moi na te moi na sambela na foi na ye oya lingi surtout na problème de côté na chambre to sambe ce que na sali mo sinanga mabe na sengi pardon limbisanga et tu arrives à deux fois dimanche pour la mque église na le bien nakene l'église nakene ko sambela mais nzambo ngana sambela kanga mo na yebi mutna mutakene l'église ko sambela nzambo ya yebi ngape nakene ko sambela nzambo ya yebi merci maman. D'accord, merci vraiment na moi to comment na suka émission na biso naza poso pe oloba un mot par rapport à ba comportement ba pasteur pasteur beau changer pour mboka na biso et baby donc bino batu bomemi ma bena kati mboka na biso pourtant kwa kala to yala ki so to lali au voyager au comment ka kekele au kangindako OK oya kutanda kunengela ki mangomba ekomi ebele moyibi pe eye ebele kuluna pe eye alors na ko rekete mingi bato bébé simboka na biso RDC ya liba pasteur pour pasteur ce qu'on fait na bina mwana na yonini papa mama bengana mwana na yo na ndako mwana na azali na ndoki uri kimwana na ndoki te moni ba pasteur ba komebele ba miopi pas pasteur jamais to yoka sangaro banini ke bengana mwana jamais to yoka pasteur ya mission na bini bengana mwana jamais to yoka na neyo ba bini bengana kaka mangomba ya mike to kendeke bengana mwana e bango ba zuni ngabasi na biso mabala yo kana likambolo mona bo vane kana mwasi no boyo lelo veye
Ngaratika moi c'est que devait. Ngaratika na mbeto ngamoko. Oh non 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 va pas. Afa pe muta comme pasteur, il faut à la marier. Mais pasteur wana azot sala bino makambo wana aza marié te. Ba pese pe ministère moko na kata église banda ko sunga bandimi. Mais yo za marié te. Mais pour la sala ni. Pour akbene kobo. Pour basin soir basina parce que yo bana na yo te ba pasteur. Aux hommes célibataires, bah le binini, les autres péchés au grade, au commis mototel na kata lingomba. Mais est-ce que tout nan y a bala, abalate, au tié, pas déranger à bassin abisso, ne pas y aller en église. Non 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 non, botika makamboana. C'est bon, merci beaucoup pour la réponse. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Donc, nous avons pour ça ma salutation, un mot de la fin par rapport à passage de notre émission. Na pesi ba vrai pasteur mbote. Na pesi ba faux pasteur mbote. Mais netinga. Na ko bango clair. Nandimaka pasteur aseka kalimbelembe. Oyebi na otanga kombote nandimaka parce que akwesaka ne batute alobaka likambo na ye ozolanda likambo ozomona ke nzela yango oyo nalula ye mabe koleka koto poche na ngai nalula pasteur wana mabe parce que soki aza koteya alobaka polele mais jamais oloba nini natia loboko moto akoyi mais ntango yo kotia loboko moto ngai nakosenga bafaux pasteur wana tosala débat ngai na bino na stade bokwesa parce que ngai edimo eza na milimo mabe nazoyoka nde nakobikola ngai nano nazwi pasteur akobikola ngai te parce que naza na milimo mabe satana atianga mosika oyoki satana atianga mosika. Mais pourquoi beaucoup bikola ngate ka beaucoup bikola bato bali normal o tiele loboko yaka mutakwe o ngana bota kate oh o bota kate donc faut qu'il n'est pas pasteur mutaka bota ça yo non 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 toi tu kama makamwana ya moni satana apona RDC pour que esika ya la kayanga so ila mugina tongo a du vol na ye akosa ba cop na ye na pourquoi asimizela ayola na RDC. D'accord, merci beaucoup, merci. C'est qui vraiment, merci quand même. Merci parce qu'il a bien répondu. Vous sentez vraiment que non, ma question te posée à répondre biso par rapport à Batumsoun des Ala. Non, bon. Bah, nous voici déjà à la fin de notre mission. Restez branchés sur cleboa.com. Marquis Ngangeli, mon caméraman, sans oublier celle qu'on appelle Junior, nouveau marié, mon grand frère adoré. Bisous, bye.